La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote bandeko nyonso o bolandaka Ursile Botelwa TV. Bandeko nanga nzamba lola pambola bino, nzamba pambola bino esika nyonso bozali, lelo to ko partager likambu oyo elongo na bino. Bandeko eza ko finga te to ye penza to lobela na likambo yo elongo na bandeko nyonso. Ba oya ko pesa conseil, bo pesa conseil, ba oya ko luka, ko yeba likambo, ba oya ko luka koloba boya penza to lobela nanu likambo oyo. Bozo mona mupanzi nanga na teli bino comédienne na kombo ya Bijou la Reine. En tout cas bandeko nanga bino moko bozo mona avant to kota na mozindo ya likambo, avant to loba, avant to banda penza ko dinda penza na analyse na biso, bino moko botala nanu Bijou la Reine. Bino moko bokota botala nanu photo on a teli bino mupanzi ya Bijou la Reine eza ko finga te, mais à un moment donné il faut to lobela ba comédien na biso tozala kaka te ki fanatisme kaka ngana kumisa ka boye te Bijou aza boye comme Bijou aza abaku ke bo simba ete botika non, il faut to talaka mokili ndenge ezokende tala ndeko na yo mona danger liboso na ye oye oteyi ye opesi ye conseil e ozala malamu mingi. Lelo soki to pesa kaya Gabi conseil, mais ya Gabi akoma na balolenge o ya Gabi akoma te. Mais ya Gabi akoma na balolenge o ya Gabi akoma te. Natali video ya kala ya Gabi na ebakata bande ko bima mukolo ya Gabi. Mais lelo ya Gabi akomi ko bima mukolo ya ebakata. Pourquoi? Parce que tozalaki wana te pona ko ya ko pesa conseil. Tozo mona na musika mais tozo kumisa to beta maboko tozo seka. À un moment donné, il faut to ya ko pesa conseil. Alors lelo to lobela vraiment likambu ya Bijou la Reine. Et lors on y komi si Bijou la Reine boye, Bijou la Reine a komi boye ndenge nini batio kwango ya ye to ebi kezaka ya kobota ma eske bakisi batonga, eske azoli yango lisu batonga to ndenge nini tozo solula yango awa na Ursile Botelwa TV. Nga lobaka nanga na finga te to sala vraiment ba analyse na biso lolenge esengeli. Soki esengi to pesa conseil na ba comédien na biso to yaka to pesa ka conseil pona lobi kuna batu babima bandoki te pona lobi kuna ekoma teke o bafinga kinga bazongisa kibwe baplibia kinga basala kibwe to yaka to pesa ka conseil e ozala malamu mingi. Bambote nanga na bandeko bolingaka biso ba obolandaka penza Ursile Botelwa TV nzamba lola apambola bino ba obozaka wana pona ko partager ba image na biso ba obozaka wana pena pona ko s'abonner ko commenter ko liker ko partager. En tout cas nzamba lola apambola bino kande na lobaka nanga atolobaka soki ezamba no ya liboso okoti na Ursile Botelwa TV. En tout cas tango zo s'abonner ko bosa na te activer le biso cloche ya notification pour que prochain tant que na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Vraiment mes dédicaces na mama na ngai Princesse Allegri ya mama Yvonne esikozali nzamba lola pambola yo to epe koto na mama na biso Madeleine Keita de mon cœur. Madeleine Keita to ozela ba conseil na bino pona Bijou la Reine potala penande ko na bino mwasi ndenge azokoma. En tout cas mama Christella de Dios esikozali nzamba lola pambola bino batutu obola ndaka biso batutu obo soutenara musa na biso kende liboso nzambe apambola bino. Bande konanga avant tokota na mozindo ya mama na likambu, alors tolanda na no pub.
wana bauti kolonda gave ke kande tolobaka oza na baproblème ya santé, oza na baproblème ya mabota, oza na baproblème ya baopération ebele ezotungisa yo, naza na myome, naza na boye, naza na boye. En tout cas contacter gave ke oza na baopération olingi kaka omela noka bakisi esila nango na kati ya libumu, esila nango na kati ya nzoto. N'hésitez pas ya kocontacter gave ke okozala desi. En tout cas, na gave ke okotika la kozala desi jamais. Donc, contactez gave ke okozala desi te kuna penza solution na ba maladie nyonso. Age poussani, olingi obota, ozobota te. Age poussani, 65 ans, 60 ans, 70 ans même. Ozana posa mwana. Ménopause se kangiyo, ozana posa mwana. Contactez gave ke okozala desi te. Bande konanga, to kota nanu, to limbola, to lobela, likambu ya Bijou la reine. La famille botika Bijou la reine boete ndebo monae mutu azokende na kobeba. Mutu azokende na kobeba. Bino bomona kaka me pasi. Bino bomona kaka bo sepela Bijou mwasi kitoko boye. Eza na ba âge moko à un certain moment et comme on a ba âge moko il faut qu'on contrôler habillement. Bandeko, lelo batu bakoma okima munene makasi batu bakoma okima ngopo ni munene za maladi. Munene za maladi na ebite totikala na bimambwana na mutu na biso ndenge nini kete mwasi foza la munene, mwasi foza la soki ndenge nini. Munene za maladi. Bomo na Bijou la reine ndenga zokoma o eza maladi. O eza maladi, eza pamba te. Eza pamba te, eza maladi nde bozomona. Tala Bijou la reine, botala ndenge Bijou la reine akomi. Botala ndenge Bijou la reine akomi. Tioko moko o akomi nango to ebite azoli yango tonga, to ezaka tioko na ye to ezalaka bongo. Et puis ekomi ko pese permission to komi ko permettre ye ala takana ye babiloko mikuse, aleka kabatu basi mon kaka na ye. Toye kofinga te, mais toye kopesa ba conseil. Ana posa bato ba commenta kofinga te. Pourtant bo mona ndeko na bino obeba, bozo ko encourager ye, bo betele maboko a poster bo seki ye, bozo seka ye na kuzu me bo betele maboko. Bijou la reine okomi ko beba. Okomi ko beba ndeko kota basali sport. Sala basala sport. Lata bilamba o eko respecte, o eko tinta batu ba respecte yo. Et comme na moma moko soko moni morphologie na yosa su kitoko te, ko bando lata ka bilamba o te ko beta batu mabaku. Vous pensez que po batu ba monoka fula te loka mukusi makolo e monana? Non. Non. Ba Bijou la reine o bala basi kitoko o to yebi na théâtre. Ana muta munene, mazaka munene na ba niveau ote. Azaka munene na ba niveau ote. Tango komi munene na bo lata ba robe. Lata ba robe bima responsable. Yango bomoni mibali nyonso ba oyaka na ba vi na bino ba oyaka kaka ye, sakani na okaka tiki yo, po bazo mona bino léger. Bazo mona bino léger. Boye mobali akoya osala serie na yo ndenge nini. Boye mobali akoya ko sala serie ndenge nini. Boye mobali akozo na valeur ndenge nini. Nzoto na yo ozana mutu moko ya munene, teinture na yo ezana no frappa na ndenge moko ya kitoko te comme lokwa soki ngulu soki nini. Batu akomi kofinga ona ba commentaire, batu bakomi oyo ngulu to mutu, oyo ngulu to mutu. Pourquoi batu ba olobango? Parce que yo moko o respecter nzoto na yo te. Yo moko o respecter nzoto na yo te. Moi si il faut qu'on se respecte. Eza na bateni musu balataka, bateni musu balataka te. Yo yebi koza munene ba parti mipuku. Yo yebi ke teinture na ona minute yo ezo frapper ma case. Okoki jamais koya kolata biloko ya mikuse.
Parfois bo enviera bato envier mutu moko alati eloko mukuse mais yo onzoto na yo ezo permettre yo te olata eloko ndeko wana lati. En tout cas na otie la bino vidéo ya tantuni moko ayaki alobaki par rapport ya biema alobaki pena par rapport à biema ya Bijou la reine ndeko wana lobi aletango bato baoya balobi bokomi ba fingi e basali we non. Tant que vous avez des erreurs, botika batu na erreur te. Babi mela babi tungola babi baka o bango bazo salaka yango ezo bebisaka bango à la longue. Yango ezo bebisaka bango tala Bijou ndenga komi, tala lokolo ya Bijou ndenge komi. Tala lokolo ya Bijou la reine ndenge komi. Mena aji na ye est-ce que Bijou aza mutu moko ala tarababiloko ya lati wana? Na taille na ye, est-ce que Bijou aza mutu ala tarababiloko nda lati wana? À un moment donné, ba comédien, il faut bo se respectaka. Bo pesaka banzoto na bino valeur. Bo tala ya Nicole Bakata, bo mona ba ya Nicole Bakata tende balataka. Bo mona ba mama belle vite la patrona. Bo mona rate ba comédien musunde balataka. Azola ta classe, azo mi pesa valeur. Mutu mwaya osakana na ona vie ezate. Tangu bola takaboy, mutu amono kaka yi openza. Ata mutu moko fallait pas approcher yo, mais approcher yo na vie. Pourquoi ela teli na yo? Ba Bijou la reine ba dami kolo. Bijou la reine dabwe, soko abike alata pena ba roba ba grande dame ezali. Bako baba grande dame ezali o mukolo mwasi apembo za munene omi pesi valeur otie mwa suki no bien o lati robino ya bien omi lati omi pesi kilo mais bino bokoma na bino kaka bana mikie bokoma okitisa ba age bokoma komimona lokwa na ba age bokoma komizonga na ba age bokitisaka or boyebi ke boa mikolo bokoma na bino komibenga bana mikie bokoma na bino komimona mwana mukie olati lamba moko o fallait pas olata na nzoto na ondengeza omi telisi makoso omi telisi koma eza nini bandeko ba comédien eza nini ndeko Bijou eza nini mo ba comédien ya RDC bomi lingaka te mo bomi lingaka te boye penda tina niveau yo olati yango pe mona na peke na oke cérémonie. Lelo kana koma mona biso ba congolais to koma obimela cycliste o na sera kala ba mama biso ba ndoko tia na se jeep ba mama biso ba ndola ta ba jupon ba ndola ta ba cycliste o mais lelo ba congolais to koma olati pe cycliste to tie basket na makolo tie polo bimi na yo eza nini na bana basi mutu muso atala ta de grand nzoto aza nango te ke sala ba dega aza kuna te ba vina bino bo me monka bongo yong mibale ebele surtout ya poto basakane la ba comédien RDC basakane la ba comédien na biso pourquoi boza na facilité boza facile à gérer boza facile à garer donc boza na ba facilité moko boye boza faible batu baozo bino na belateli na bino ka bwe mutu approche yo ka bwe bino o tika na meka ndeti mutu lokwa Bijou la reine na belateli ya boye atako to babi mwasi soka bomi libala sika akoma soki ndenge nini non bomi pesa valeur bomi pesa kilo et na ba comédien belé bomi pesa valeur ba bato belé bazo respecter bango bino bozaka bwe mutu moya respecter yo ezate po nini yo moko njoto no mi pesa ngo valeur te musala nono ya comédien mi pesa ngo valeur te nanya ko ya ko peso valeur yo moko mi komisa lokola instrument o mi komisa lokwa bu o finga o mabe o leka koto mabe o loba bwe mabe o zongisa bwe mabe ingratitude epai tala lelo Bijou ndenga komi mais totala tomone azotia batioko nazo po Bijou azakane mutapembe tokoya oloba teke te azaki pembe te Bijou azakane mutapembe mais abakisi yango na niveau moko mabe na ebite kozala mwindu soki eza problème
oza pembe na yo ya bien obotami na pembe na yo soigné yango me botika komelaka babimelamela oyo bokomi komela baampuli bokomi komela bakisi pourquoi parce que obakisa pembe na kati ya yo kitoko te bandeko bozaka na bijou la reine boyebisa bijou la reine amipesa respect bopartage lenge émission oyo ekomela bijou la reine s'il vous plaît la famille bijou la reine mipesa valeur babiema musu eza babiema ya kolata na miso ya batu te ezalaka na babiema musu esimbaka na bata mikie esimbaka na bata minene te ndeko barégime bato eza nango ebele tala omoni soki olingi ka okonda nga nasala expérience moko nakomaka na 84 kilos nasala expérience moko na espace ya 1 mois na perdra 14 kilos na espace ya 1 mois nasalelaka expérience moko natiki kolia sukali eza na ntina nga namelaka lisusu sukali na bado natikaki na ndo mela susu sukali te donc so nalie sukali loba nalia yango na kati ya fruit loba nasombaki fruit moko nayoki yango sucre sukali oyo babengaka sucre naturel oyo ezalaka na fruit na oyo ezalaka na miel pur osombi mwa te vert na yo osombi mwa te vert na yo osombi mu green tea na anglais babengaka osombi te vert na yo banda longola sukali komela lisusu sukali eza artificiel te au moins olia sukali na fruit soko osali bongo nayebisi bino okokonda soko oliaka debule fufu kita na moko ya mukie odimine penza repa na yo dimine elieli na yo babiloko omoni ke ezisaka munene oyo eza na bagrese kolia te banda kosalaka mwa baexercice kokima mwa bambangu banda koliaka balegime otiki bamisuni ya bangulu otiki bamisuni mosusu obandi oliaka balegime na bapoisson me bino bozalaka ozokoma munene oyo yo moko soki ozomisokola okoka ta kokomitala boye te mpo nika yo moko ozomisokola ozokoka kongunzama te mpo nika me oza na o contente oza na o à l'aise omona no penake wi vi nange ekende bien me yo moko mitala monake te munene na okende yango aliro eza kitoko te nayebi te bomataka peze to bomataka peze te pona batu mosusu akomi ka na likolo ndenge ya bijou la reine ekomi boye akomi kotia basusi me na otala bijou la reine aomimona na ye bien alati na ye mpe robe azwi na ye mpe ketch atie na makolo avandi na ye mpe azoseka ye moko azomimona na ye aza na ye bien or en réalité yaya toyebiso vérité okobela ozobomba maladi okobela ya gabi ye wana lelo alataka lisusu bilamba maboko mikuse te mais soki liboso toyaka topesaka ye ata conseil elinga ozala bien ya gabi vrai chéri mwasi kitoko na théâtre na époque wana okokompare ya gabi na nani ya gabi atondisa Brazzaville ya gabi oyo baovoyage baokeye matadi ata baza na bamakalunga batu baoyaka baya otala Gabriel nani abosani ke Gabriel aza vrai chéri azaki vrai chéri à l'époque nani abosani yango me botala ya gabi ndakomi eza kofinga te me eza ke bacomédien na biso boyeba te eloko bosalaka ekokoze bino nini na futur bozoyeba te bamakambo bosalaka na futur ekokozaka bino problème nini eloko wana boyebaka yango te botalaka nsima bomizongisaka bato botalaka nsima otali nsima ozongi mutu avenir eza mulai bijou la reine kota basali ya sport sala ba régime tika komela sukali soko liaka sukali oyo ba ice cream oyo ba ice tika ba ice tika ba glace bino bozala koza munene mozolia nyonso mutu aza munene aliaka nyonso te mutu aza munene adiminaka eleli na yo dimine oyebi ke oyo na kolia okomi na bainterdit oyo olia oyo kolia te
pona ko gérer santé yango bomona lo bato bazaka kalala ki akwei bozo yeba beta santé na bino te na bakisho melaka po esaka bino bapembe wana boyebi te ekenda kovanda wapi na kati ya nzoto na bino ekenda kobomba nini ekoyeso mune pembe bien sûr lobi na yo bandeko likambo munene o eza likambo munene bandeko bote ya Bijou la Reine bato bozaka na ye bote bo partager mission o ekomela Bijou la Reine boyaka kofinga na ba commentaire te bino so toloba na bato ba vérité esepelisaka bino te ba cook boya kofinga na ba commentaire na nga te po na yebi ke boza bato ya Bijou la Reine boya kofinga te bosunga Bijou la Reine pour que lobi kuna to ya na ba scandale awa te pour que lobi kuna ba matière côté la biso te bosunga Bijou la Reine bo pesa Bijou la Reine conseil muta munene alata ndenge moko te na muta mukie muta munene alata bilamba nyonso te ndenge batamikie balataka non oza na posa makolo emonana makolo eza na condition nini oyo koza na posa makolo emonana na miso ya bato bino moko bolingaka komifingisa Bijou la Reine abalaki awa tobeti milolo Bijou abali Bijou batu baya bafinga mwana mobala bato abala Bijou mobala yango pe mobala nga zaboye mobala yango pe lelo libale kufa na bakoyoka o teyoka ke libale kufa pona mobile te mais libale kufa pona ye moko Bijou atambolaka bien tende libale kufa ba âge na bino ezo pusana tango bokola na ba santé bokola na bokola pe na ba maturité na bino ezo zonga ka bébé po bolingi komikolisa na ba âge te bokola bokoma ba responsable bato bakoma kobanga kopusa na pene na bino tataka na kia pusa na pene no te me ba biyema na bino yango bato bazo respecter bino te bozo fingisaka ba comédien na ebilateli moko ezanga mutuna makolo omona pena belateli moko ezanga tina est-ce que muto a se respectaka muto azana bana po Bijou la Reine azana bana muto azana bana akoyi kolata na lolengo yo et puis ye moko vidéo o ezate ke o batu bazi babimisi yango o batu nde babimisi Bijou la Reine ye moko mutape ezate ke o bande ko filmer na kidiba non eza ye moko muta a publier yango na page soki boke na page ya Bijou la Reine na TikTok bomo na vidéo oyo ezate ke ba filma ke na kidiba ayeba kite ba filmer te ye moko mutatseki yango na page na ye po video ebima na réseaux sociaux ye moko ndatsaki yango na page na ye ye moko nda filmaki yango ye moko afilmaki yango ye moko aposte yango ye moko avandaki apesi ba filme amoni kabimi kitoko aposte alelelo so toye tolobeli toyo pesa conseil toyo koloba bokoya kofinga biso par rapport à quoi toloba pamba te tozo pesa conseil batu bakoma otala avant otia vidéo na réseaux sociaux omitali vidéo yango otali yango ata 50 fois olobi te ebongi est-ce que nakoki koposte est-ce que nakoki nanga koposte nde okoki koposte boye kitoko te batu bakoya baofinga batu baomona baofinga po bokomi batu bazofinga bafamili bota nde bazofinga ye baintel nde bazofinga ye non à un moment donné, il faut se respecter. Et ça n'a pas si pour mon ataba genou na e o eza pasi. E bela mune noza, e bela ba genou mine noza. Est-ce que Bijou la Reine noza mutola ta cycliste na moi robe mukie o lati. O mi pe sa valeur te, valeur abo moi si ekenda wapi.
valeur abo mwasi eza wapi eza pasi pe mawa bandeko nanga ntuka na yeko partager na bino likambu ya Bijou la reine ndeko kutanye na video oyo ko bomba yango yo moko te partager yango po conseil o ekotela ekendela ndeko na biso Bijou la reine biso toyaka ka tolobi ye moko soka akoyoka yoki soki pa koyoka na takwa bino bozaka ta balobi bozora makam na bandenge na bino toyeko loba toyeko pesa penza conseil po video o ça ne va pas. Vidéo on n'a pas ja Bijou ça ne va pas. Ce qui Bijou la reine ayeba ki vidéo eza bien pona nini nakangi ba commentaire. Pona nini Bijou la reine nakangi ba commentaire. Ayeba ki ke vidéo eza bien te. Akangi ba commentaire pourquoi il fallait tika ba commentaire. À un moment donné boyo kaka conseil ezara bien. Yo zo mona kana tie vidéo mais batu ba ko seka yo. Batu ebele ba ko seka yo. Batu ba oseka yo na ba age na bino boza batu bobola takalisu boete botike la bana mikio ba esika na ba age na bino boza batu bolata boe mingi na vie bolata boe mingi na vie na ba age na bino ba biema o lisute ba benga bino ba grande dame bo mi benga ba grande dame bino moko mais boyebi signification ki grande dame te yo lo mi benga ngana za grande dame moyebi signification nango te. Est-ce que Mouto aza grande dame ala taraboué te? Boso mi benga basi a kilo naza mwasi a poids. Poids ngo peut-être so matina pesé. So matina kilo ndo pesé likolo. Mais yo moko personnalité na yo moko boy. Oko mi pesa poids ngo te. Na ki yo moko boy na ki personnalité na yo zo mi pesa poids ngo te. Eza pasi pe mawa. Merci bandeko nanga sunganga na partage. Partagez biso na Facebook, na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez biso partout. Partagez vraiment partout. Nzambalola pambola bino. Tu as qui na message pour na Bijou la reine, to fingite mais to sali message na biso clair pour na bandeko balingara biso. Bo partager et aux amalam. Tokutan nabino à la prochaine occasion. Soki tata Nzambe azongite. Alors pour na bandeko bazo s'abonner. En tout cas soko s'abonner. Activer la cloche de notification. Analyse nyon se koko tawa ou Rolanda biso ici kano soko zala. Tango zo s'abonner. Activer cloche de notification pour que ba nouvelle nyon se banda koko ta awa ou banda kozoaka notification. Alors tiens la biso pe j'aime bien et aux amalam mingi. Donc aimez vidéo kande tolobaka. Ngana lingana nga ba j'aime na bino penza na sepela nango. Alors aimez la vidéo et vous allez malamu mingi. Merci beaucoup tokutani mbalasima. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.